promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Mbote mingi balandi ya Fantastic Info Télévision eza bongo molobeli na bino ndeko bavon the best tomesana kopesa bino ba information vrai oyo ezoleka bongo na ville province ya Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Eza mwana musala na bino, travailleur na bino, messager na bino, porte-parole na bino oyo mesana koyela bino ba info exact, ba info normal oyo ezoleka bongo na ville province ya Kinshasa. Et lelo tozobeta bongo sujet oyo etali mingi agriculture, nazolobela mingi agriculture na site agricole Poul Malebo Masina Rai. Nous sommes dans la commune de Masina, quartier Fomosuka, précisément na site agricole Masina Rai. Kimena nzambe ezala o mabota na bino bipai wapi ezwami bino o bozolanda video oyo pe ozwi libaku ya kolanda biso comme première vidéo. En tout cas kohésiter te na kosabone mpona bainformation oyo ezoleka na ville province na Kinshasa, précisément na secteur ya agriculture. Et message ya lelo tozolobela mingi makambo etali agriculture. To développer na sujet na biso, premier point na kolobela mingi ba critique bato ba critiquer monde ya agriculture. En tout cas ezali bien te, hein? Agriculture eza eloko ezopesa bato valeur na ndenge ya liseki te. Yo moninga na kati ya bilanga, na kati ya jardin, non ça ba travail naza salité au critiquer, mais libanda oyebi te soki naza nani. Pas trop de commentaires sur cette tranche de magazine agro-business. To lakisi bino ba émission na site agricole Poul Malebo Masina Rai. C'est bino ba émission presque na ba secteur mo ebele. To c'est une émission ya ba loso, to c'est une émission ya ba gombo, ya ba piment, ya ba légumes tout. Malgré tout bilom tout simbité to aussi ya ba saison parce que to baki na site agricole Poul Malebo Masina Rai. Message ezali na ba investisseur. Ozali investisseur, olingi o s'investir. En tout cas, site agricole Poul Malebo Masina Rai o bozomona o ezali monene. Ezali vraiment monene. Zambe ezali monene ezoluka ba travailleur. Oza na mbongo no, oza posa ya projet ya rapide. Oza posa s'investir. Kokeno musika te. Terrain ezali. Toselaki bino be mission na bato baza ba location, ba terrain makambo etali terrain. Toseli bino be mission. Lolenge ni basombaka terrain awa na site agricole Poul Malebo Masina Rai. Toseli bino be mission ya ba gombo, production ya gombo ekendaka lolenge nini. Pe bénéfice nango ezaka lolenge nini. Bolanda bandeko nde bapesa ba détail par rapport ya mission ya gombo. Tobanda na sujet ya gombo na meka un peu ko expliquer par rapport ya ba détail. Gombo tosela bino balobi gombo soki otie yango na mabele comme graine, après 45 jours nde abimisi ba fleur. Après 45 jours nde abimisi ba fleur. Mais toke vraiment na détail te na kempe na ba un peu rapide parce que tout ça déjà ba émission bosa ba révisionner ba révision ba émission na beaucoup mona le lenge nini to sola na bato. Donc après 45 jours ozili na mabele abimi. Après 2 mois nde obandi kobuka. Obandi kobuka soki mabele ozwaki eza bien obuka après 3 mois. Soki ozwaki mabele ya bien te dans suka 2 mois après comme obuka ezaka mabe zéro.
sikoyo oyebisa ngai na 50 mètres yo sali dépense ile mosusu ya 100 dollars dans 3 mois ou dans 2 mois ozwi plus que 100 dollars. Donc 1 million et quelques. Yo au dépassé 100 dollars. Mais dans quelques mois ozwi 1 million et quelques. Yebisa ngai. Au perdre wapi? Pe au perdre ni. Pas trop de commentaires et celui qui wana te balobi nyonso te kota mabele za na bénéfice. To sele bino makambo etali na secteur riziculture. To yambaki ba riziculteur na plateau ya Fantastique Info Télévision. Boukaki ba riziculteur lolenge nini ba peselaki message matali loso. To bandaki na ba commentaire ya pépinière. To bandaki donc c'est que awa na site agricole pour Malebo Masina Rai eloko nyonso tu okolona yebaki oza na bénéfice. Et nazo profiter kopesa conseil ou ko lancer message bandeko boza na ba moyen o bozo luka bo se vestir. En tout cas bolanda chemin moko bolanda conseil moko nazo pesa ba o bozo linga bokota na monde ya agriculture. En tout cas agriculture ezali monde moko ya bien, ezali monde ezwa na développement rapide. Donc monde agriculture eza premièrement conscience. Ceux qui ont conscient au bénéficier, mais ceux qui ont inconscient parce que tokosala sous ba découverte tokomeka kotambola bomona pe ba genre ya différence ya bato o bozwa mbongo na site agricole oyo jeunesse ezozwa mbongo ebele na année moko baosala babila misu baosimba ba 1500 dollars misu baosimba ba 2500 dollars. Mais suka yango boye asali eloko te omoni ye susu kaka na bilanga yango. Malgré tout ça bilanga libanda ozosala nini? Bilanga oyaki na eloko moke efourni yo mbongo ebele. Mais luka avancé nyonso tu wana elingi koloba ke non esenga conscience. Eloko nyonso tu sa conscience en tout cas oza vraiment dans l'ennemi. Tant que tu opesa message mambo etali agriculture ndeti mukala matembele na temps oyo matembele mwa liboke ayetekama nini 1000 francs ba 1500 ba 2000 francs siko mukala nango yo dépasser le mosusu 5000 mais oteka mukala o dépasser 5000 le mosusu dépasser 10000 mais oteka ngo ba 50000 mukala mo ba 50000 ba 40000 yebisa ngai yo dépasser ka 10000 na mukala matembele 10000 mukala moko na bio dépasser ka 10000 na mukala moko moteki yango 50000 so ekoli yebisa ngai perte eza wapi? Ebongo soki ezali 4 bandi 5 bandi 6 bandi to eza na 50 mètres ya yo moko oyo osomba oza 50 mètres otala ba saison te saison na watia matembele 50 mètres tout ekoti babandi ya matembele ntango ozoteka ozwa bénéfice ya combien? Pe matembele wana so de jour tie pasi ezalaka so de jour nini ozoluka otia première fois parce que banzete ezala mwa difficile mosusu pe na saison mwa boye soki oza bien okosomba bamatembele ya bato wakati oyo ma ezolingi osombi so matembele oza à l'aise. Mais soki deja obandi daya kolona obandi oteka ondesa baproduction obanda obomba mpe bamatembele na yo wana oza à l'aise. Mais soki eza nanu te nde okodepanse. Mais ntango de oza matembele obengi kaka babaloni opesi bango le mosusu ba 2000 3000 na mokala mwa baloni yo ozeli kaka oteka le mosusu bandi moko 40000 50000 oza sikoyo na 10 bandi 50 bandi oza na combien? Wana tokende na matembele ozwi ndunda aleki matembele na prix bandi moko ya ndunda mokala moko ya ndunda eza na combien? Yo dépense osa ya combien? En tout cas to hésiter te na orientation oyo parce que bato tozoyamba bango na secteur agriculture tobenga bango ba professeur. Donc tant tobengi bango ba professeur parce que baza ko orienter bazopesa mayele po mwana mboka nyonso tu
azala d'une. Donc pour moi na mboka nyonso a mérité bonheur ya mboka na ye, a mérité bonheur. Lelo nayambi ba professeur moko te, lelo ezali nga moko nde oyo nazoloba, nazopesa conseil, nazo orienté par rapport ya ba professeur oyo nayambi na secteur ya agriculture, En tout cas, pas trop de commentaires sur cette tranche de magazine Agro Business oyo eza TV. Nakobanda expliquer nyonso te. Oyo eza TV eza ngonga, mais oyo nyonso bazwi libaku ya kolanda video oyo. En tout cas, vous hésitez te na ko s'abonner massivement. Et puis message nanga mosusu nazo pesa. Maman Marthe na États-Unis. Otindaka bato bakota sans ko signaler batala ba terrain batala nini. Et ça qui bien te nasi to pesa ki o message na ba vidéo. To pesa ki message et ça qui bien te. Tango oza posa terrain oza posa nini contacter ba numéro ya magazine. Contacter et kosala biso bien to ko orienter yo pe to kolanda biloko no ti ozwa bénéfice. Après na sima to sali na yo émission oleki yo pe oyebisa baninga talanga na dépasaki autant na gagné autant. Na mito to ana tike gagna fantastique na site agricole pour malebo masina rai yaka loué bilanga to somba bilanga no meka produit moko sala yango na norme o esengeli ti na suka. Comme ça soki to osali na suka po depuis ne bandeli to banda ko diffuser ba image po na bande ko mususu ba monde. Ti na suka na temps ya récolte na yo osali récolte oteki comme ça to sali na yo émission opesa pe bande ko message par rapport ya ndenge omekaki, par rapport ya production, par rapport ya makambu ya ba calcul na yo o dépasser combien pe revenu na yo et combien bande ko o nyonso tout bazwa nda biso partout à travers le monde bakoyeba oyo oza posa okota awa na site agricole pour malebo masina rai. Numéro ya magazine Fantastique Info ezaka toujours affiché wana benga bako orienter yo to tinda bako orienter toye totali bo visiter bo pesi mbongo pe to laxi bino na terrain oyo eloko liboso bo wanda kotia eloko tel. Comme ça toko yeba na suka soki revenu ekozala lolenge nini. Pas trop de commentaires ezalaki bongo travailleur na bino ezalaki bongo mwana mosala na bino mopanzi sango na kombo ya ndeko bavant de best. Lelo nayaki kolobela bongo matali agriculture mpe matali bilona oyo eza na mbongo ya rapide. Donc mbongo ya rapidité ba projet ya rapidité lelo na beti lisolo na yango malgré tout na beti lisolo nyonso tout est parce que TV zangonga ba oyo bazwi libaku ya kolanda biso très attentivement. En tout cas bo hésiter te na contacter, bo hésiter te na komeka parce que eloko oyo bokosala soki bozwi nini na secteur ya agriculture nyonso na zamba ya poule malebo masina rai oyo ezali tellement monene soki bino nyonso tout bokoti mpona bosalisi mosala par rapport ya mambo etali kolia ya bacongolais. En tout cas ekosala biso bien pe ekozala bénéfice ya bino na nation mobimba. En tout cas ekozala bien oyo garde moi masolo na yo mpona projet oyo etali agriculture mpe baoyo boza baferme ailleurs bao boza bapoto boza baferme na bino ailleurs boza baprojet na bino bosala ailleurs conseil na opesa boya na nini na site agricole mapuli malebo masina rai bolue baterrain bosala projet moko ya rapide ndeti gombo ekosala bino rapide na compte mbongo eutaka poto kaka mbongo awa ezoproduit ezobima ezofuta batravailleur par rapport ya baferme na bino oyo ezwami partout. Nako continue te nako orienter bino oyo nalobi ezali moke mais ya ebele ezali tokokoba kaka omoni ngai mbala ya liboso osepeli na émission oyo olingi to expliquer makambo mosusu. En tout cas kohésiter te na kobenga direction ya Fantastique et photo kokomela biso na ba commentaire wana ekosala moi bien. Merci à toi l'ambassadeur de la terre, notre docteur Lucien Bokite toujours dans les beaux.
na bengaka vraiment ambassadeur de la terre parce que c'est lui qui est les premiers professeurs d'orientation dans le monde de l'agriculture. C'est Lucien Bokite, notre docteur, l'ambassadeur de la terre na bengaka PDG. Donc merci à toi mon frère Tita Zéphirin, le grand journaliste. Donc yende a Simbi Marambo ba ferme ba côté ba village tout yende azali vraiment maîtrise na makambo etali ba côté kuna na pesi mbote na ba abonné nyonso tu ya Fantastique Info Télévision na pesi mbote na ba oyo bozwi libaku ya kolanda agro business ya mokolo ya lelo par rapport ya sujet na biso otozo beta ya site agricole pour Malebo poza mosolo na okosite te na ko chambongo na mabele parce que mabele zali oyo asala likolo mpe na se akreaki otie mbongo na mabele olobeli yango mabele koyoka yo mpe ekoproduit mpona bonheur na yo mpe ya nation soki eza makambo ya nation nzambe atikaka te akotia toujours loboko mpona bénéfice oyo nyonso tu aza na posa site agricole pour Malebo machine à rai oyo aza mpe na posa oleka ye moko tokangi motu te oleki biso deya tosali oyo esali biso par rapport à découverte so posa posa oleka travers biso eza kaka bino pas trop de commentaires na loba mingi te merci na oyo asimbaki caméra mpo abimisa ngai nalobela bino na transmettre bainformation oyo ezoleka bongo na site agricole pour Malebo machine à rai tomonani bongo mbala ya nsima.